ceux qui les ont qui arabe parce que Ngobilalinga existait parce que marché central va depuis 100 ans mais il y a 50 ans bouki abanda ko luka guerre salama na Kinshasa deuxième yumbi abomi ba tuna yumbi oui siko na zongo bao yazo kende ko funda ba grande sœur makambo ya politique elandi famille yo Ngobila funda ngai pa pepe oyo yake pa grande sœur na biso oh toza bandeko naza ndeko na bino te naza le peuple d'accord na bandeko na ngai bazokende kofunda ngai naza ya bino te naza peuple congolais oyo akopesa nga toli ya Ngobila nakofunda pa peuple akokanga ye idepesi viva nga bandeko na ngai eza bacombattant verdi eza bongo te le peuple conscient le peuple conscient oyo bandeko na nga bafingaki nga bandeko na nga eza bino moluka ngai te jésus mpe ayebisa badisiple na ye bandeko na ngai baza bango bazoyoka liloba na ngai nga mpe nayebisi bandeko na ngai bafami na ngai soki ozolanda sekezi te na kopesa mbongo na ngai te itapesi viva atumwatu bwana mokamate otolobi na entre ya bibwa la police na bibwa na station ya la police mama nganga nzela nzela wana nyonso peuple ya kuna basengi réhabilitation awa tosengi na papa na biso kumbatikela projet lejelu il faut ekende na bibwa na entre la police na mama nganga basala réhabilitation vrai ou faux matata ponyo ya masangu amata akita ako mukamate kokokangama akokota makala po naza na confiance na bamagistrat oyo ya biso awo oui naza na confiance na cour d'appel ya matete naza avocat ya mundele wana era konyateka na Kinshasa omukamate kokokangama naza yebisa bino akolela na makala je suis innocent je suis innocent oyaki koluka nini na Congo okokanga yo France toujours la France yoka France na koyebisa bino en 1789 kosalaki révolution française bato babandaki révolution catholique kaka bino France bobebisi makambo ebele bobomaki Kadhafi bozwani lelo Kadhafi mboka na ezali kitoko abanda kolia bien lelo libi pasi na pa Nicolas ba français bino ba français bakumape botikanga na loba bakokanga bino ina basi viva ngai bayebi ke naza na milimu kamonaka kamba yoko loba te ya nga naza camarade ya ba PGR naza camarade ya ba Mfumu Kimbangu naza camarade ya Jésus Christ de Nazareth abatelaka nga kitoko yango tolobi boye naza pesa félicitation na baavocat bazokanga bato kalisano tika tilombo zo basaka semulu pesa na baavocat pesa na bamagistrat balia nano fufu batonda na bana na bango po bazosala mosala kitoko awo bamagistrat bakatali na kosala petrole badame fufu ebe bapesa bango na bajipe batexel awa mukuantomona nazoyebisa yo opesi Martin Fayulu jipe eske boye kozwa na parole
peuple, Mouzito a joué type. Il fallait voir. Papa Molière, Bazou Batip. Mais il fallait voir. C'est comme ça peuple. Robert dit peuple, Fimbo. On marche. Mokabola, on a paix. Mouzito, Tipu, on a fait un Mokabola, on a paix. Et ça va monter. Martin Fayulu. Nazo senga yo papa. Tout la liboso. Na moni na télévision. Batine, pine nangaye, il va te voir. Et je pine tout pièce ba pine. Deuxième match. Tombo nangaye. Tosu to pèse cho. Troisième sur ta pèse nini. Batanga Moussabié. Merci à la police congolaise. Pour commis na spécialiste en Tchikumbushi. Pour y avoir un pantalon. À l'anti-polo. Batiana Moussabié. Wapi. Batiana Moussabié. Wapi. Alisu. Est-ce Tchikumbushi? Merci à la police à biso. Pour comme la système à Tchikumbushi. Et puis hier, à l'objet de la police, on s'est pas bololé. Injure publique. Et puis, à qui Moussika, à ce à la police, il dit non, on faut taguiner. Est-ce que la police a fait taga? Au moins, il faut dire que Feli nani Martin Fayulu azaki na crédibilité akitisi crédibilité na enyo maso akomi bombe po politique ndeko kolobi boye muluba muswahili mukongo mungala beto na beta soko tali sans formol bilongoyo etondi bato Congo central oui eza bongo te bana Congo central ebwenge on tombe là, mais ça fait total à la Congo centrale. Lumba. Ok, voilà le Boko. Ouais, est-ce que Bangala va salir là? Tombola Misapi, tombola Bangala. Tombola. Zobango. Lumba. Bangala le saga. Merci beaucoup. Est-ce que Balou va salir là? Tombola Moussapi, tombola. Lumba. Oh, Koya. Balou va le tomber. Piscinenu. Wilbimba. Passa que tu l'as vu. Est-ce que Bassoïl va salir là? Tombola. Lumba. Oh, Koya. Habari yenu mzuri sana. Batoto ya Matipisha, batoto Kolozi, batoto ya Kakanda, batoto Kambovu, batoto ya Kipushi. Niku nakuya, niku nashuka, niku nenda kulumba kulwalaba. Mimi nenda kuangalia mama Fifi Masuka Fifi niku nakuya. Niku munjia na komata avion vers Lubumbashi nazola kabino bandeko na ngai bilende bandeko na ngai nazola kabino nazokende vers Fifi Masuka wetu ndeko ya nana manonina kyu bandeko na bisa bandundu Pampangi na munu nana wetu ndeko ya Papa Mboso ndeko ya Jules Kalubi nana wetu ndeko ya Jantilingo Vila ndeko ya Jules Kalubi ndeko ya Muzitu ndeko ya Oba Minaku ndeko ya Kinke Mulumba mais ayekola kisabino unité nationale na cohésion nationale tosaka tozaba na tatama moko kofinga ndeko na yote soko moni mutu azangi elamba kosekale te pesa mo
C'est ça la bolingocratie. L'homme est sacré. Mutowoki kolongola na mutu na mukilite par nzambe, vrai ou faux? Soko moni mutotaza mutu aliboma. Batela ye. Sunga ye parce que l'homme est sacré. L'homme c'est un investigateur. L'homme est au-dessus de la mêlée. L'homme congolais est devenu Wabous. L'homme congolais est devenu chien méchant. L'homme congolais est devenu Moutema Mabé. Il est devenu Lukuniste, Lukunya. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre un Lukuniste, Lukunya? Il faut qu'il y ait la bolingocratie, l'amour du prochain. Soko mwani mutozangi sungaye. Eza bongo te. Tala na Congo tozana Kitebele. Tozana Copperbel. Oh, tanga qui produit commerçable. C'est quoi le Copperbel? La Copperbel, chaîne de minerais. Tozana or, tozana diamant, tozana cuivre, tozana étain, tozana uranium, tozana manganèse, tozana mai, tozana bois, tozana biloko nyonso. Mais okomona mutu alali na kati ya ndako ya Nzambe epa ya papa voici l'homme. Yahweh sala ye, Yahweh sala. Yahweh sala nini apesi yo mai, apesi yo biloko nyonso. Yo bima kendo luka. Mutu aza mutu kendo luka. Dieu merci. Yako tombola. Bobe tangata maboko ya yo. UDPS viva. Combattant de l'UDPS biso viva vivacité. Yango to represo actualité avo kenenda. UDPS viva. Fatima Béton. Mohamed Ibe Béton. Les Gamou Kishibe Béton. Moukwantombolo Béton. Combattant de lutte et combattant bonjour. Combattant bonjour. Bonjour. Combattant de lutte aux lobé qui en tout moment politique et comme elle est. Yaya nous sommes valorisés. Le ministre a l'esprit, il y a un vrai ou faux. Lobby, Bolanda qui m'a dit maman F. Bazaïba. À quel kokanga, tu as plus de 3 Chinois. Ça, la République démocratique du Congo, Yaya Nazoye Bisayo, Chinois, Bayaki Koulou, dans la République démocratique du Congo. Vrai ou faux? Il fallait te valoriser mon cannabis. Il fallait tous se soutenir parce que tous les bako, yaya, tous les baquettes, moutons comme Misambo, kao les alinga na yo vrai ou faux. Yango to côté yayo bisiko zali, il faut qu'on en abolingo kra. Parce que vous avez déjà parti à lobby, tout le monde va préparer baradio na bino. Nous comptons bolo, beaucoup monde attend qu'on mette en tribu, même communauté internationale, beaucoup de baba mouchoir, que pas mi pamoussa. Il ne peut se vivre. Vous avez ici les Congolais. Fachi Azali Oyo Tobeni Diamant Oyo peuple congolais dans la République démocratique du Congo. Kabila uti ko district biso. Musala na ye ko betaka ba mitendo. Musala na ye ko kumbaka ba moto. Yo so mona wa pesa na monde mobima. Pesa ye moko asa chauffeur. Asa na ta kuta ko raisonner te. Musala na ye ko lobaka machunga. UDPS viva. Combattant de lutte na koyebisa yo boye. Linga Fachi parce qu'il a congolais. Oui. Parce qu'il a pas ça comme exemple. Matin, il a dit que du son out. Moi, on a eu la Camerounais parce qu'il a mariage à la Brazzaville. Avant, il y a parce que beaucoup de mères ont de père de mère été. De père de mère. Fachi, ah, boye bête. Au matin de l'île, boye bête. À partir à lobby, Jean-Marc Kaboul, avec ça qui va député, nous sommes l'union sacrée. Combattant. Évaluation à tous les députés, il fallait que bas sur ma décision. Tant que ta loi ou ya mabala, pas à la Lilobama, tant que soit, tu as ma décision pour la loi à Congolité. Il fallait que la Libokemo, non, ce qui va la langage à tu as Frank Djongo. On va t'aller au Bate. Le toya bisi Frank Djongo, bisi Gazali à Keba. Yaya, bolani Frank Djongo te. Totoye bisa Frank Djongo Akeba. Yango omona ki biso lobby à partir de permanence à UDPS. To exploser qui bande kona biso bakufa na marche. Na ba photo nyonso. To projeter qui même ba projeter ya bato ba qui même la permanence à UDPS. Na ba des autres ba sali. Frank Djongo yemo côté oyo akulona parce que to ebi me awuti ko zombo me pa katumbi. Le lot ko panza yengete. UDPS viva.
Yaya, Frank John ozo lobete. Toko sepelate, magamo esalami na ba marche, tomoni des associés bando. Ya bamboti. Awa ba utu ko ebisa biso, utu ko so. 150 millions de dollars et pas moyen de tout bicho. Lumbe. Oh moto le matin. Oh ekoya. Combattant d'élite, to koyebisa yo, tozala na bolingo. À cause ya mbongo te ba manipuler yo. Là bango bazolota bazobaluka bazosutuka. Na minute on azoyebisa yo, muku antongolo auti ko pesa lisusu oyo tobengi babis parce que loi babis musu eye plus de 600 bis mais oyo komi na RDC ezali 500 bis 100 bis bako pesa mona baeti baetita les Kamukishibe, Mukotomana, président de l'Union africaine, vice-président de Sadek, Awa Kalamita, à Soubensa Moussous, décideur du monde, au retour d'un goût, pour la lobby au retour d'un main, au conseil de l'opposition, au collège. Tout le monde est combattu, qu'on politisé même ma vie. Lobby na sepelaki. Balakisi ne fisque pourquoi tomba l'actif volonté na desa ya pamba. Kabila macho meto fana na yao. Akeko so na biso ba kipa vita. Moko ti le kufa na isiro. Moko yo kufa. Kufa na isiro. Ah, yaya. Eza kutu 7 avions te, ezali 14 avions. Yeba déjà na moment où tu signé partenaire même na Kenya. Na IDC to koza na avion e bandoko lungo. Oh no to bagete Air France. To za na ngoli susute. To c'est toute la première fois na avion ya biso moko ezo lungo ine na poto e. Nous sommes na politique muko to. Ko ko likologa na ba. Fatine-toi. Yaya, toi même ça il faut qu'on soutenir au Azali congolais azolinga mboka na ye. Même au moni ministre au azo soutenir vision ya papa chez la ligne papa tout ça ko ya tenaye bisio kamata bisaka na yo kenya lipa libanda. Mais là, j'avais la 50 fois là, libère. Ils sont dans le but qu'on valorise, fallait pas si la ligne. Papa, il y a aussi la mission fierté. Dans l'année de l'Amérique. Ah ouais, la zone, ça y est, moutou. Et continue même la communauté internationale. Papa, il y a ce moment, l'Union européenne a aussi un dialogue dans la République démocratique du Congo. Parce que le Congo a fait jamais pendant avec comme médiateur, avec complété la cause de la Belgique. Parce que Belgique, il soit un qui serait dans Moulouma, nous n'avons pas moulaï. Il faut bien regarder les grands ports. Alors, Belgique a côté la Congo a fait les gens tous au monde à Yango. Baye Kolela, Balobi était pourquoi? Papa, bana ba investisseur o to bengi bana ba kiti na RDC. Na RDC wa mususu mikolo ba to ko mitumo la. OK. Ba ko mitumo la parce que to yebi bien. Il est PSC vivant. Bon matin d'élite na actualité to sali na ngo, yeba déjà mu ko tombolo a cause na message lobby ya ko adresser même nation mobimba. Même la communauté internationale a flataka mutute parce que message déjà a betaka na bango fara. Yaya, yako na zoe bisayo combattant. Et le kwesali biso soni. L'air ba kuni papa ki mwaku mwanza. Ba ye koyi ba ebembe. L'air to ba yebe mo na 12 personnes. 12 personnes là tozo lo bawa. Basali bango umukama te. Nyoso wana pourquoi combattant. Yaya, nyoso na par rapport à ni. Déjà ba chef coutumier basala ki cérémonie na ebembe. Basala ki cérémonie bango ba monete batoyo baza ko sakize na liwa ya kimwa kumwanza fo bazwa ou même oyo to ben ko ra kimwa kumwanza basa na ngo ba cérémonie mais bale kibere même mutu na e ba moyen bazwa leadership oyo to ben ya katanga parce que kimwa kumwanza batiki testament alobi boy parti na e oyo to ben fait il a fait atike mona maboko ya muku to
Le père de Mère, combattant à ton côté, le père de Mère, le père de Mère, Fachi, Yaya, Awa Biso Torobate, Fachi ou on a Fachi Togossier, on a Fachi Togossier, Togoya Bisa tous les députés. Oyo akomeka koze pona loi ya Congolité, yeba déjà musala yo koyokola kona. Merci pour le merci pour l'encouragement. Oui, ça billet et c'est la vivacité côté combattant. IDPS FIFA. IDPS FIFA. IDPS FIFA. Viva. C'est l'esprit national. Chez le président de la République, le peuple d'abord. Bonjour les soucis. Bonjour. Ouais. Slogan ya IDPS c'est ça moi makasi po yebe ngote mais pesa biso beton. Bo ete combattant. Puisque bino ko ça lelo bino yo surtout pour comprendre que non Fachi libanda pe na kati ça toujours beton. Fachi beton. Mukishibe beton. Fachi beton. Mukishibe beton. Mukanto modube. Moi maïbe. Mu lankwasabe. Le grand esprit l'espoir de tout un peuple le lion de la tribu congolaise le président le plus costaud du monde le président le plus du monde le président de l'Union africaine le président de l'Union sacrée 100% sur congolais de père et de mère aigle mettez la papa aigle maboko Lumba Fatine-toi donc quand tu suis dans cette actualité avant de faire la beaucoup ah bino yo surtout boyebi mwana mama mwana mama mambu maso mali ezali batula pakaba mona pe bokonza Fachi de toko tshate mbete oki moko kende wa olanite atuma tubana bloqué na kana encore osaba vantupe tozo yebisa bino nyonso tu boza kosaba vanti na justice oyo ya muku atomolo kosaba vanti te soki bamosusu balobi o te soki ofuni ngai na mboka oyo tokeya soki bakongolo kabila na bino wana alors nazoyebisa bino so osali bavanti bakobloke yo ande onga kongolo kabila awo na mdoki na Congo ate soki ofuni ngai wapi puisque tozala baaudio ya bato ebele baza koinstrumentalize justice naza koyebisa bino cette fois-ci soki osali bavanti lumukama te voilà tokoti na kati ya actualité politique awa nalobi boye na kati ya mbandaka bayebisaki ngai na kuna bazolanda saformol même na mbaya kote wana na kemena balobi donki awa nde tolobaka toujours tolobaka Fachi losa basepelaka na yango balobi il faut koloba yango awa pe na kula soko sali bafanti mpona muku atombolo zwi oyo tobengi donki okozoka mula wana na ngwana na lingi napesa bino information na bango balobi tosepelaka to na parlement debout ya président Gilles puisque tout na mbandaka donki tozo yebisa bino soko sakani na muku atombolo okozoka nde Fachi yebo bino déjà bozalaka na aéroport batongela bino bandeko na biso bandundu bozala deya na bino calme bino bwana normal bozalaka na hôpital te boza déjà na hôpital ande morgue etikala kozala te na bandundu mais lelo grâce à muku atombolo boza na morgue ande bozalaka na bangi te mais lelo muku atombolo apesi bino banga nde muku atombolo na Onatra. Le chef de l'État a instruit Samaloko pour supprimer tous les ports illégaux. Et là, on appelle ça meeting dans le gouvernement, il y a Ilungamba. Papa, on a un maboko à Sili. Maboko na simolo na kani. Pourquoi tombolo lobby? Papa, on a illégaux. Et koufwa. Mais le gouvernement Ilungamba. Papa, il y a qui monaki. Alors, il faut comprendre tous les ports clandestins. Illégaux. Mais lobby. À travers vidéoconférence, le conseil des ministres, Moukotomola Salaki. Ayebisi Samaloko avec les ministres concernés. Banda Ledo. Ouais. Banda Ledo. Oh, Port Boloré. Oh, Port Leja. Oh, boy. Tout supprimé en dehors. Alors, il faut y avoir pourquoi na Ilungamba Babanda Yiko bloqué. Meeting de Wana. Puisque Bazaki va venir du Mouneni. Parce qu'on va comprendre que Fachi, l'air ailleurs, Alinga Pesa, donc ils sont là, ils sont Namboka. Il y a un moni le Boko na ya Tchakama. Toujours dans cette actualité, nous avons monopolisé parole. Le président s'est envolé hier. Asa déjà, donc, il est à New York. Oui. Alors, à New York, il y a Sakibino.
il faut participer à la 76e Assemblée Générale à ONU. Alors, IDPS, viva! Viva! Tolobate! Salah Senghor, il est parmi les premiers présidents au Bakozo Parole. Sommet Zosala Manakata New York. Mazo Ebiso est président. Il n'y a pas Congolais. Parmi les bateaux, il y a des parole. Au moment le Seigneur est direct. Puisque Sogo Golingo, na bango, na era ya New York, kuna, et Kozala, na Otobengi, 14h. Sogo Linga est pas na biso à 19h. En direct, et Kozala Lobi. Ce sont un abogoyo, parce qu'on est français comme Bimakuna. Les français Bimakuna, et nous avons un problème, il est l'autre moment, Otobengi, donc va décider du monde. Mais oui, est-ce que vous avez des babatites? Pourquoi tu as la parole à l'obité? Non. Au moni bino ne bozwa parole bo décidaka na kati Afrique na mona kate président moko ayaka pe ataka makolo to na ye alors na kosenga na bino wana na 74e sommet c'était en 2019 président on attend le mais non c'est jamais vu pas président ba c'est belé mais yo tellement que ndo soulever point wana il y a que na Afrique mupatika la kozalate kaka yo mu kwa tombolo banda lelo zala décider ndi toujours dans cette actualité. Les miliciens Kodeko ont retourné encore dans quelques localités du nord Kivu. Donc Balobi, Lycée, Kabaka, Basombi. Wane Sali, alerte au Bapesi et pas les gouverneurs militaires, Johnny Luboya Kachama. Alobi, a un soutien à la population. A un soutien à la société civile. Puisque c'est toujours na Beni. Bilan ya état de siège. Batikala web sabinote na RTC. Alors semaine où tu le cas. Ba ucho kanga 17 civils avec 33 armes. Toutes tendances confondues. Ba calibre 12, calibre 1. Donc bami non c'est tout wana bakanga ki ba civil. Ndela wana ça kosenga. Alobi cette fois-ci. Pour ceux qui na zongi na terrain, donc il réponse na ngana koyoke la mutute. Ya wana zo senga nanu. Ya wana to kosala na muko tombolo. Bataillon déjà au Bakendaki formation. Oh ya Bapuma bataillon la deuxième bataillon. Basole la balobi biso to sa ba vantique. Bobo salate bataillon wana ba kotati na Rwanda. Ba so pundila même na tababatia la mona ngoti. Ya wana bazo senga que non. Ceux qui basali ba vantique bango ba kitakuna. Alors toujours dans cette actualité c'est belé donc Mukwa Tombolo le grand esprit. Bolani dossier à Frank Djongo. Frank Djongo pe azali oyo mutu azotala de loin. Il est aussi très fâché. Pourquoi? Puisque comment on a écarté dans la session Oyo, Otobengi, loi ya Congolité. Mais basi loi ya Libana. Ne place faut te raisonner. Il faut raisonner. Quand le banane nous dit ceci c'est là, il faut te raisonner. Tu vois quoi que se passe là-bas. Quand tu es occupé, Otobengi Moïse Katumbi a renoncé à l'ambition naïe. A zongeli pêche élevage, na agriculture. Alors vous devez comprendre que non, ma Kambwebe. Moïse Katumbi, après avoir fait donc ma sortie médiatique, oh il y a ça qu'on s'appelle ça mon dit, il y a mon corps à renoncer, il ne peut se vivre. Moïse Katumbi a commencé à pasteur Mbio, le gars la pasteur Moïse. Azo senge na batuyo surtout basala mabe bolimbisi. Tandis que les États-Unis d'Amérique, babandaki ko luka John Ndia boma batebe. Si toi yo biso to so luka bakanga John Ndia, États-Unis pe azo luka bakanga eba sambisa ye. Mais yo so senge là. Mais quand ils ont qu'une au côté salopine et pas américain pour pas soutenir nous. Ils ont soutenir bateau mabe aux États-Unis à l'Iga Kangabango. Ne place pas au qualité. Ne place pas au qualité. Sortir les détails à auto salawana. Ne bébisi makam. Il y en a boyoki. Pour votre information. Awa Fati Beton à cause de la Yemoko. Batuyo surtout ba kobanda ko retirer. Bon moni Martin Fayoum a commis ko le glissement. FCC, la population base à la INI, au président Félix, a préparé glissement. Et ça glissement. Nicolas Kazadi, on a déjà épargné l'argent de. Donc, on a déjà ma ponamizali. Alors, on comme on policier parole 12 membres de l'INAFEC aux arrêts pour tenter de déterrer et voler les corps de Babakou à ce mausolée. Donc, Bakata Katanga, Masiba Kundi Papa Kyungu Gabriel,
Parce que baye ko rêver que non, batuana soki bakanga, balingaki lisusu ba déterrer. Donc cela veut dire pas le molé na lilita wana. Pas le molé na lilita wana. Alors na so yebisa bino wa bazali ya kokanga. Alors il faut baloba nana tindaki bango puisque basi bakundi muku. Chef coutumier basi basali déjà ba cérémonie. Alors comment ça fait-il que bino pe boyebo yibe bembo. Donc ça signe à mabe. Bande bona biso ya otobengi donc Lubumbashi. To sala bomoko. Pourquoi vous kende ko yibe bembe? Et c'est donc basi bakundi yango. Alors toujours dans cette actualité, balobi général Kanyama, ex-général Kanyama a commis docteur en droit. Après ce diplôme là. Après ce diplôme là, a commis docteur en droit. Parce que les gens morales ligne ba opesa biso mutabana obeta bupo. Mutabana kozwa donc ikokanga batu illégalement. De leur commis docteur. To yebi que en République démocratique du Congo, to saka kana docteur moko était Tshisekedi wa Mulu. Voilà. Jean-Paul Yaou annonce l'identification biométrique de tous les agents, des fonctionnaires. Merci. Aux agents militaires, donc on est censé. Et donc on identifie yo donc biométriquement. Aux agents policiers également. Aux agents députés également. Aux agents sénateurs également. Aux agents ministres. Aux agents bourgmestres. Pour éviter infiltration dans le doublement des salaires. La machine est yaki. Donc, il faut identifier tous les roussiers, tous les agents de l'État. Alors, on va se combattre, on va se 13 000 francs par mois. On va se combattre. Donc, il va se coller là. Pourquoi on va se coller là? Donc, 13 000 francs, les ex-combattants. Alors, on a cité. Le chef de l'État a instruit la ministre de la Justice de diligenter une enquête et les cas échéants de sanctionner des sanctions contre le PG de Lualaba qui a libéré et protégé les Chinois mis en cause par la ministre des Mines dans l'exploitation illicite des minerais. C'est que cela veut dire ceci, chef de l'État a instruit le ministre de la Justice. Ça semblerait que la paix. Comment ça fait-il que nous comptons là yebi que bakangi ba chinois et pas maman Samba puisque ba bloquer là qui auto bengi Albert Yumanzela pour que ne kota la place ba chinois ba pour exploiter minerai. Mais chef de l'État au courant ayebi que bakangi ba chinois mais PG ya lo là-bas akimisi bango. Mais si chef de mais oui chef de l'État a instruit la ministre de la Justice maman on a dit son Rose Mutombo. Il y a un moment où on a dit papa biso le bac puisque lui on s'est avanti. Chinois lobby ba gena ko tenter l'usolo bambi. Alinaki banaki ba lever. To yebi réseau ya Kabila dans le cité. To yebi sur tous les réseaux ya Kabila pour rater la présence Chine. Bokomi ko lingete bo tenter oyo to benga l'usolo ba bambi. Bisika bozali boke. Oyo to bomeka 5 fois-ci. Voyez bah déjà calamité bah dossier na bino bobo makabat. Il y a bah des experts, il y a bah congolais, so ça ça bah dossier une de toke bo film sango na CPI. Wow. Voilà cité minerai. Tolérance zéro bokeba. Titre minier retiré. 16 entreprises interdites d'exploiter les minéraux en Ituri. Bah chinois. Bah katiba entreprise na na Ituri. Donc il y a une raison bah chinois bah comment kilo. Il faut comprendre pourquoi bah chinois bah de là qui n'a pas perdu. Sinon, comment sinon, IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi super national, Félix président de la République, d'abord. Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Les parlementaires debout! Bonjour à tous. Bonjour. Politique eza elengi IDPS viva bango bakanisa ki ndenge ba ekanta ki baba kyungu que chef de l'état considéré maman oya lobi na komi ya muko antombola 100%. Maman Thérèse to komona ye Katanda.
tokomona ye lobi ndeko na ye diaspora wauti awa IDPS viva. Viva. Bango bakanisaki lokwa ba écarté ba bakungu que Félix Tshisekedi akosala erreur azo mutunaka na bango azo misi la poste wana IDPS viva. Le chef de l'état na stratégie azana yango akotisaki réunion ya makasi ezokotaki a sélectionné Jean-Claude Muyambo oya ko remplacer Baba Kyungu na compte ya union sacrée IDPS viva. Je vais la diplomatie Fatou Beto Mabo. Et puis tozolinga tolobela bato ba soi-disant ba mibengaka ba opposant IDPS viva bazoko sa peuple congolais on des abos sociaux les bien bazo reconnaître le président de la république qui est maintenant tandis que ça lukuta IDPS viva la kotuna Martin Fayulu tant chef de l'état appelle ça Kaiji wani na boya kamote wani a déclaré à l'obarake peuple congolais au social les bien mais azora mutuka IDPS viva si quoi na ba jipo eye ngana zolo balabino comme preuve ngai moko na zuna moni de jeep na Fader House ezawana IDPS viva bango nyonso bato oyo balobaka o facha azosala eloko te o azosala eloko te bango nyonso bazwi ba jeep tokokende net na supérieur ya Martin Fayulu ye pas zwi jeep tokende na Doc Muzitu ye pas zwi jeep tozwi tokende na député walataka teni ya orange wana ye pas tiaka munoko makasi me azwi jeep IDPS viva po comprendre que baosala ba politique moko boye bazolinga soki bazwi baningisi bakaisi parti beta kobenga bango pesa bango quelque chose IDPS viva bazosala la politique ya kosenrichir mais baosala la politique pour l'intérêt ya peuple congolais te IDPS viva yango nazoloba na bino cette fois-ci bofongola misu bozala trompete par ba politicien wana. Et puis donc il y a ici quoi les ana guerre moko za makasi entre Noël Tchani na Papa Mbosso IDPS viva Noël Tchani asilikeli Papa Mbosso lobi boyeke oyo olie mbongo ya Moïse Katumbi pona o écarter kalwana na Assemblée nationale mais na ko recadrer Papa Noël Tchani et là to lo bana Noël Tchani o koti saki loi c'est vrai et kota ki na Assemblée nationale Papa Mbosso ala kisaki volonté azwa ki yango manque ya mobilisation manque ya na ya ba marche de soutien pour la loi wana ezala ki na terrain te yango moni loi ne la laki Papa Mbosso alobi te que loi wana était passé pour les qualifier mais a écarté en registre IDPS viva comme ça yo mobiliser peuple congolais ça sa mobilisation ya makasi ça ba marche ya makasi pour la soutien ya loi wana ezala loi moko très important pour na mboka mais ce que zo la lisi yango peuple congolais belé ba ko importance na yango te yango Papa Mbosso a écarté en alongoli yango te Noël Tchani sauf film na maboko sala mobilisation ya makasi loi ya Tchani c'est l'identification de la population toujours dans l'identification chinois recensement chinois kozo carte te ndigara kozo carte te la loi de la congolité il faut tozo carte na mutu c'est la loi la loi ko identifier mutu nyonso bayeba est-ce que ça congolais c'est ça congolais c'est l'identification IDPS viva nazolo bana minute ezali susu ya guerre ya makasi entre la Chine et les États-Unis d'Amérique IDPS viva guerre wana eza nini eza à cause ya ba minerais na biso en République démocratique du Congo États-Unis d'Amérique alobi boye tango bazwi bakangi ba entreprise ba moni ebele ba o baza ko exploiter ba minerais en République démocratique du Congo illégalement eza ba chinois mais ba tikali ko kanga entreprise moko ya ba américain te yango bango ba lobby cette fois-ci biso pe ba américain il faut peut-être à la antenne oui là boyibi ba minerais en République démocratique du Congo pas mikole belé bo exploiter illégalement boyibi peuple congolais mais cette biso tokoya na cadre ya gagner na chef de l'état pour la nini biso peut exploiter yango na ndenge sengeli donc kota na porte te to kokena ndela donc la bino ba o bino bozi bozwaki et koki cette fois-ci comme tout na biso IDPS viva yango moni guerre ya makasi je komi wana et puis toujours la politique ya Fatou Beton choisi to moni l'entreprise chinoise dès que Fungurume IDPS viva dès que Fungurume bazui bakei ko déposer 3,5 milliards na trésor public oyo ezalaki ya fiscal depuis 2006 oyo bango bazalaki na yango IDPS viva grâce ya Fatou Beton diplomatie bakomi ko déposer bambongo dans la valeur ya 3,5 milliards oyo bango bazalaki na yango mais diplomatie ya Fatou Beton yango moni bakie ko déposer na trésor public IDPS viva yango chef de l'état lobaki na mboko oyo eza possible même tout ça ata budget ya 30 milliards ata même 100 milliards eza possible parce que le Congo eza terre moko béni IDPS viva et puis aussi que chef de l'état à lobby boy
na yambaki bato nyonso ba exploitaka ba richesse na République démocratique du Congo illégalement na bendi bango matoi na lobi cette fois-ci ba ya na nzela ya port et puis ba yoka kingai mais Congo e bazomona lelo eza Congo ba ndako sakana nango liboso te IDPS viva lobi Congo ba ndako sakana nango liboso eza ko exister sous te yebe na parti bato maboko et puis les sous bozi boyoka ki to signaki accord ya protocole d'accord na entreprise chinois na oya République démocratique du Congo na mikolo ezoya tozo recevoir 500 jeep IDPS viva 500 jeep wana ezoya na zoloba ba étudiant bazu ba sepeli po ça bazo pesa bango IDPS viva bis plutôt 500 bis ezoya et puis combattant de la PSK pouvoir. Oui. Et puis ça quand je suis kuna, akoko manabiso, nega tu kale parler ce qu'il encore. Na nous civité tout na biso pe kozala. IDPS viva. Et puis na niveau ya Katanga, ezalaki tentative balingaki ba ibanzoto ya baba tu. IDPS viva. Yango na tuna, yango ba mona ki ba nzoto ya baba ya DJ Arafat basa la bon toni. IDPS viva. Mais pour comprendre que ezaba ba mangina bango ya science occulte. Balingaki ba mema yango ba ke losela ba kisi na bango. Lokola nzambe azalaki wana bakoka kite. IDPS viva. Et puis ndenge na zoloba, il jamais vu en République démocratique. IDPS viva. La RDC a été 3 milliards de dollars de réserves et d'échanges. IDPS viva. Grâce à Mabimboui. IDPS viva. Et puis, espoir, comme ça va FCC. Balobi qui a fait un procédé, n'est-ce pas ça, donc, comme tout, balobi qui n'est ni place Oana à Soukaki à Kokakité. Mais il y a des gens façon ni na manjini. IDPS viva. Quand on a le baki qui a fait un béton, pour qui ba maman, c'est pas pour rien. Parce qu'il y a baki qui a ba maman, cause un défi entre Nibal. IDPS viva. Quand lelo, azu maman kabeli mui. Alors ça, la musala qui te rote. Maman nana. Alors ça, la musala qui te rote. Maman fifi masuku. Kuna na lwalaba awosala musala kitoko se ye kuna na lwalaba balobi ba sepela kana ko sekana ye soki azo seki ba mona ka kanzela ya minu na ye IDPS viva mama bazaiba azosala musala kitoko te mama samba azosala musala kitoko te on défie au chef de l'état d'arrêter ba mama bazosala musala kitoko ba oteka image ya chef de l'état ndenge sengeli IDPS viva et puis tozi tokei na exploit. Il y a état de siège. IDPS viva. Ça là qui toque on a état de siège dans Nord Kivu. État de siège dans zone Banabino Boy. 445 combattants bazuba déposé mais nous qui n'avons IDPS viva. Au niveau il y a Nord Kivu. Donc c'est l'état de siège Mabo. Je vous dis 445 combattants va déposer Minuki. Et puis Minuki bazala qui n'a 428 armes. Il y a des types différents. IDPS viva. Dans la vision du chef de l'État. Quand l'espoir y a état de siège dans le niveau ya Nord Kivu. Et ça peut sa résultat kitoko. Mais tu ressens à bino bateau pour le soi-disant pour le peuple congolais. Bolingi pour le peuple congolais vie à la kitoko. Bino peut bimaka bolobaka ke o état de siège kuna neza bona est batu bazo kufa. Mais tant espoir kitoko zo salima. Pourquoi pas bosala marche? Pourquoi pas kolobela yango? IDPS viva. Pour comprendre que babanaki côté le mapona intérêt na bango non du peuple. Puisque bino bolobaka bosala marche pour dire que o peuple congolais na est bazo kufa. Mais bon féliciter parce que kitoko. Dans zoyoka 745 wana, il y a des rebelles wana, et c'est belé. Mais pourquoi pas pourquoi les Canadiens de télévision vont féliciter le chef de l'État? Soyez pas pour féliciter le chef de l'État, mais pour féliciter ta bateau, pour ça la niveau ça la montée. Il est presque vivant. Et puis on y appelle ça qui rapporte en aïe. Alors Biboy, le 19 septembre 2016, une marche de l'opposition sous régime de Joseph Kabila. Bilan a été lourd. Balobi, plusieurs centaines de personnes étaient descendues dans la rue. Selon l'ONU, 53 personnes avaient été tuées. 125 autres bazalaki blessés. Et puis au moins 368 personnes au Bakanga Kibango. IDPS viva. Na balobi na oya fachi beto. Mutuma kwa kufite. IDPS viva. Na oya fachi beto ba blessé zate. Balobi telle la différence il y a pouvoir ya fachi beto. L'élève de dit que moi batu babanaki kolela. O ba bomi batu na ba marche boy. Mais malobezo changer. Ya malobezo comme il va chebiso misa. Grâce ya fachi beto. IDPS viva. O mettre la fachi beto na bo. Politique va changer. Il va se
qui va déclarer Baliwa. Oh, tu vas couper, oh, tu vas enlever, tu vas kidnapper Bango. Mais Fachi, tu as la politique, moi, qui toko. Au sentier, nous avons ça la marche de l'État. Aux autres, c'est l'éducation à Bana. Politicien. Et puis, Nengue Tozoloba, il est presque vivant. On a continué à cochiter. Chef de l'État à les États-Unis d'Amérique. Même quand les Kapuna Lobby, RTNC et les cas. Il est presque vivant. On a peuple congolais à la présidente de la République. Et puis, Maman Denis Nyakero Azala qui vraiment félicité. Azo Kene Kobunda pour la ligne, Baloreya, Babanda Kozoa Kababous, on va et puis il faut voter à la maman Denise Nenga Lobaki, Balobi que moi si à béton, à béton. Il est presque vivant. Balobi n'a même son discours n'a pas qui kitoko. Et puis bah étudier bah comme une initiative clinique, Balouka va travailler de plus, bah bima Baloréa, pour bah nous en pas plus. Bon on aime toujours combattre, bah jeune, ah bah comme maman. Bon on aime toujours ça dans le développement. Il est presque vivant. Peut-être la maman Denise qui est maman ambulance. On a allé à l'autre le nom de merci. Ok. Merci. UDPS viva. Viva. Bonjour à tous. Bonjour. Mwana mame, mwana mama, mambu maso, to bandina na information na biso ko condamner ba oyo bazolinga ba bomo ya biso le professeur Luzolo Bambi. Yo ba sanate samedi professeur Luzolo Bambi à partir à 22h azozo nganda kunaye parce que auti ko boma déjà Kanyama kuna na ba questionnaire. Il est pas viva. Viva. Kanyama a défendaki comme abimi lokola docteur. Même parmi ba juriste professeur Luzolo Bambi azalaki wa atuni Kanyama 5h. Attends, mon côté, Kanyama, il est pas vivant. Alors, on a consommé les mêmes samedi dans 22h. Batouma va dire, il y a une minute. Yo, Kanisaka, yo, nous sommes aïe. Il est pas vivant. Naïe, reste professeur Luzolo Bambi à Banego Tango la Nanza. Batouana Bango Moko Mena Simundu, qui est à l'Issousou. Ne Azonga, qui est aux mètres à Gad Kanyama, Kelana. Il est pas vivant. Alors, Wana et Salaki est formation à professeur Luzolo Bambi. Si tu es dans le politique, il a émis au combattant politique comme elle est. Le lona nous lisanga bonganga agolela na munoko yambo. Babengi yemba umba mulelo na parquet près de la cour d'appel Yamate. Wana zalaka parquet. Il est pesa viva. Wana zalaka parquet ya mabe na ba parquet nyoso à République locative diko. Kuna so mutakei azonga. Atuna kamera la munoko. Il est pesa viva. Parquet ya matete parquet le plus dangereux na République locative diko. Kuna so ki mutakei azonga. Atuna vitesse kamera. Il est pesa viva. Akenda kana bagade ko azonga kana police moko. Il est pesa viva. Alors boyebi na minicho makambo za ya kolinga parce que président afwa akende na États-Unis lobby asalaki réunion moko oya bengisaki premier ministre na Papa Mbosoko. Après si bango ba directive makambo ba solo libiso na yo moyen to eba eza exactement. Le président boyebi déjà vendredi na conseil des ministres ayebi si premier ministre sala cartographie ya ba minéraux nyonso en République démocratique du Congo. Et nous faisons pour ma Congo eza na ba minéraux ebele ata na banda una biso MSU na se diamant eza ezali bide pesa viva. Donc bino bozo kanga bato ya minéraux bota boye bazo exploiter na baona simanda yango président lobby il faut bosala tout bosala cartographie ya minéraux nyonso na minute bolandi guerre déjà déclenchée entre États-Unis na Chine. Bolandi ambassadeur ya Chine ya lobby RDC to limite ezala nini champ de bataille ya ba grande puissance parce que à comprendre kuna pe Peter Pan envoyé spécial à États-Unis au propre à Sahel. Alobi boya bwakeli ba chinois. Alobi si entreprise na bino bakangi yango wana bozala kanon kete na RD. La oyo pe ya Chine alobi ya bino pe na kati bakangi pour na nini wana za injustice. Ya lobi ya biso za non. Siko mutu akati de ba wana yemo fatibe. Alobi Congo bo wana ko samize na minere na Congo wana esitaka lisusu. Oyo za Congo ya fatibe. Bana mapasi ya zone États-Unis. Kuna siko mandi lobe ko zalo pesi mbongo abo. Yemo kwa mati likolo boyebi aningisaka tribune wana. Pesaka boyebi na 54e sommet Angela Merkel abelaka libo. Apesa fati 3 mbo tapesi mbo takosani ke na pesa kembo. Azongi tapesi pasimbo. Azongi tapesi pasimbo.
bachaki bisaka babitoko mosusu kuna ikozala kaka mona Etienne Tshisekedi ide pesa viva alors toyebisaki bango ke biliaki bango bisali nini parce que mwana nkoya zanko nzoka Kongo eza nango na mbongo ebele elobaki ye moko président ntango azalaka na Katanga alobaka ta gratuité ya enseignement oyo tokende yango ntina univers biso kutu tokende odela na bauniforme nyonso tokotia na baekole sokola mwana tinda ye kaka bongo mutakala ide pesa viva parce que bozolanda richesse ezobima sekobima awa bolandi c'est la toute première fois dans l'histoire ya Congo réserve ya 3,3 milliards de dollars bolandi awa fati atie système moko entreprise soko ngoyo sala usine na Congo pesa biso na biloko na ya ofele to étudiant wana nsoke eza makar ata bakipo bapesi badepute wana eza marke Hyundai apesi bango pamba te ide pesa viva parce que azoya kosala usine na ye na Congo central précisément na Songolo babiso boyoki basigné oyo ezoya mpona baétudiant entreprise wana eya kosala usine yango awa na malu apesi 500 bis botala ide pesa viva nayebi oyo na 500 bis wana 100 bis ya baétudiant oyo balumia na baétudiant ofele tolobaki avec Fati Berton makambo nyonso okoma na facilité viva awa mwana nkoya zanko yo lalaka okanisi Fati akoesime biso mpe tozola tozosambela kaka baini nyonso Fati kete baatake aéroport ya baburu ndakoni koakize bato yango bauti na RDC bolandi Uganda kuna komi kolobaka il faut atia force moko baya kotravailler na RD parce que on sentir na insécurité barebele banda kobundisa biso babaruke minduki contre bango kolobaka nzambe ya Fati aza juste oyo to gagner pouvoir oyo to kotika ngote ti Yesu akoya ide pesa viva parce que to sali travail oyo batikala ko sala te ata mutu moko azwaka pouvoir ana njimika ingaka sala eloko wana yango zomona na mindele bazokamwa babi comment président oyo a déboulonné un dictateur mutu amandefu na inane ya pamba kasebe ebeta oyo kutu bakashi na rambo autorité morale lelo Fati commissaire mwana po la Bible va nous dire comment côté Fati a signé officiellement encore 4 Addis Abeba ata akini mais là ce qui va semer tout ça quand on va kangai la information de a ça forme là comme awa encore wana 4 so kanga obi ba yinyo sto akibaki na kata moka na biso bazo banga makasi même na France même na Belgique même na pays so bakini encore 4 déjà na mesa donc on va kanga bango ande on va comprendre Fati Berton donc c'est comme ça comme ya so si tu veux beaucoup y bataille mais on a pas de ça là nini on comprend les soucis de mon père pour ça de mon père et non que ça bon jaloux on pas tirer tout testament sur le but non pas on va battre tout le temps ayebisi ba cousin pe ba nouvelle nyoso au moins parti là oh mutu on a mon dans juste fidèle et ça Fati Berton pour son parti là on peut ça Fati Berton on batali ba moi non faut que beaucoup que moi mais les gens savent que 9 personnes arrêtées parce qu'il y a 4 personnes qui ils sont comme si tu connais l'état sonini et bakala qui connait na bayiba d'ailleurs papa qui vous avez attention tu dis que non ils sont criminels au sommet de l'état quand on va Anderson il y a comprendre les politiques que tu comme on peut toujours que et ça politique non social là comment mais les gens ils ont assis quand Fati Berton il peut assalir les soucis la politique moko ya danger à haut niveau on se voit là tu sais comment que non le quoi toujours comme boyer on dit que nous tombons là c'est là parce qu'on a pas idée après cette thèse le groupe va retomber dans la colère on fait la bataille nous connaissons la peine de la Nations Unies notamment tout ça qui vient à Kabila na Moïse c'est comment bango nous kasi Fati a eu la diplomatie là donc nous les avons tant à son ko va retomber parce que nous les avons Kabila na Moïse Katumbi wale sali kama biso to soba kandi bango asi biso za wapi nous sommes la Nations Unies si ba fande la kida to na bango kala parce que batuma ba mener tout de makasi ba bombi moko beta na Israël jamais vu ezali maladi boso ba bombi no ko la kata Israël ezaki biloko ezali biloko Moïse na kala on va te bateka na 2017 tina 2018 on va bateka so ko panda ta batali na so dizetali mais toujours comprendre biloko oyo et comme ko ta sur la kata Israël pour lui mara moko basali rien extraordinaire comme na RDC
yango batabali no criminel wana efoto mongola ye yango sur le point de bato oyo tomene bango tina 2023 parce que bakabali moko mabe akosala oyoki réunion moko na toguyoka ke batokanga ba quelque part na kata nini na hôtel du fleuve bakangi bato wana mpona nini ke likambo ya rame ezali meme bato wana bate catholique baye nini babeni bachaine ya PPRD ekete batombokisa partout likambo etali rame mais toni ke rame eza nini eza politique mo ezosala makata se wana eza biloko bareseau bakotaya kaka banetika babe pa faci bato mais si tokompane bareseau wana yango kompane ke bata catholique baza banekumine wana yango tokompane lifoni tozakoza lisu likona lisu yango kompane bato oyo bazino na kati ya vatika meme tosesa bino bamongo bashone bakita bamata papa bakokeni vatika bayaki na babeli babeli sosi bakende basonga na mfumo kimama ezokopane bakokeni meme l'inscription ya bana na bacc bazosala 20 000 francs congolais voilà nini bakomisa bana na kata bisi catholique epuis les abats osala bimefa susu na cc mais tosala bango ke biso tozaka na gratuité d'enseignement et c'est fali déjà ndenge eza bongo bakita ba gratuité d'enseignement yango wana nde ezopesa bango motema mpasi yango moyeke ministre enseignement oningo babetaka toningo maboko makasi oningo kaka nazobisa yo kaka alobi ndenge kaka na ekuta gratuité d'enseignement ano ope egeleka ande libéral mpe ezala te ande ezaka confiance wana soki toningoba wana jamais fi abiso comprendre bato batali non union sacrée oyo eza na quelques personnes ministre oyo bazosunga vision de l'état esengeli na biso tosali tosoutenir bango makasi yango tozokebisa toujours ministre ya travail nano bato naloba te ministre ya travail mosala nini ozosala bachinois bakomi bana kwata bendia bakomi banwata eloko ya 1000 francs ezokati batotalanga 5 000 francs congolais ministre ya travail ozawa bazolela mpena kosakana te bakomi bana kwata ozokompane chinois bendia bazota 1000 francs eloko metango moto akokota boye moya alati costume balebisa 5 000 francs yango tosoba ministre ya travail fotambola oyebi te soki loni ozosala yo mpona likambo etali bachinois bendia yango kompane bamakabebi na biso ya banke ayebisi bango mpe ya solo bino lokola bozo travailler te lokola mwana koti na kata banque centrale na susi na fait poste ngeza li il faut na changer monnaie en bino lokola bango nyonso kwa esa na kata banque bango na bango nyonso to ba teki na kata banque ya faux billet mama kabela bino lokola na lié na banque on dit mais c'est papa na banque mbongo zebi okolia to kolomba lokola facture accompagne déjà paix unité bon moko ekoti na kata est sikoyo je comprends que na kata ville de Kinshasa un peu il faut tout kota paix travail na kata ya ville de Kinshasa yango comprendre Jacqueline Ngobila esi pona Jacqueline Ngobila on comprend bato oyo toujours na bakaba na bana 2021 oyo ba préparer qui pour la biso nous sommes choués. Avec des de fatigue, nous ferons des espoirs. Alors qu'on parle d'espoir, nous surtout les toujours Nicolas. Nous sommes comprendre Nicolas. Ainsi la qualité. J'attends la zone là. On comprend même les 25 dossiers à ma tête à Polo. On comprend. Et c'est déjà 3e invitation. Donc on peut battre les 25 dossiers. On comprend. Ah Kama. Nous comprend les relations sur le monsieur fatigue toi. Lisanga benganga. Yona kuna. Biloba. Mamande moto sasa nini ke sasa na espoir mabe akili bazo préparer pour la unité on a une politique là yango to ici bango fati asa toujours fati yango so comprendre biso to soutenir maman na biso avida nde makambo maman nana nde makambo maman na biso fifi masuku nde masuka nde makambo bato nde bazo soutenir vision ya chef de l'état il faut soutenir bango en exemple bango nde baza ba côté na place ya fati bato pour ko sunga biso na kati nini ya social au lieu que même vertisseur ya kala nous croyons que ya pesi bango mongo a fourni bango bakabe de lix bama vivana bama fumu fils parce que tabi akotika ba faire sélection ya karaté et fa soutenir bango ya ande zo ba kase ku yo fitwana fati apendi bango abi lokola bino za faire sélection pour ça bakama bela na mboka oya boko na bela kata be ya be faire sélection oya ba ya miki afan ke bino ko pe unta na poto oya biso mo ka bela sélection biso awa bakabe de lix bama vivana bama fumu ko ba sa makamu prema ya malamu parce que betakamata fourni pe bango et puis asalisi bango banque personnel ya bango moko mais na tanga kabila abetaki bango kindobika kabila a forcé ki dema ba effectuer ça kala
yango komata fataye a renouveler bango biso moko pe na biloko ko luta wapi a pe na kongo na biso to sa biloko ande attention pona nga lelo na suki na merci beaucoup Oko presa félicitations à Augustin Kabuya mwana bute amen oya sungi biso na 1200 watts voilà na prix ya 1200 dollars nano salamate jamais merci na président ai Kabundo oya yaki na 3 missions na parti et puis mission nyonso to réussir conservation du pouvoir amener le parti au pouvoir conservation le pouvoir lelo aza na kati ya conservation du pouvoir na palais du peuple eza bongo te merci beaucoup na mama Nana Manwani na Chumba merci na bao nyonso bazopesa biso badon na lelo secrétariat national oyo UDPS oyo ekambami na secrétaire général Augustin Kabuya apesi don alobi premier grâce so do yango ozomona ke tokase na pasteur Diogo Sandalaka ti kuna tozoka lisusu te soki na fongole o ti na suka na dose merci beaucoup na badogo ezoya tosengi na Chiko Sembo Shima Roger Luma mulobela Fachi Mama Brigitte Monzakabeya association nyonso boyebisaki biso okosoutenir biso bolembi ozo soutenir te abosfa mais tozosala abosfa tozolia te tozolia te abosfa bazwi na babiloko yaka kamona kamba bakomi abosfa na mbongo abosfa bakomi partout abosfa voilà à partir à lobby bobenga chinois tozoja teni mususu parce que bato bazolela nga moko na biloko te tolobi union fait la force tosengi bato nyonso monde mobimba po soutenir biso po bomonaka biso olobaki tika bakamera totiki bakamera libre olobi tokobanda kopesa mbongo ekomi ya kobelela ekomi ya kosuplie eza nini le diaspora bosala mosala bosunga biso oyo aza na $100 oyo na $50 oyo aza na $10 union fait la force mosala oyo tozosala le peuple d'abord boza kuna me bandeko na bino bazali awo lelo toagenio bato nyonso oyo babanda kota bakoka chambre lelo mabunda aza wapi tambo mamba aza wapi lelo Kalev Mutombo aza wapi Shadar aza wapi John landinga ibwele bokomi kolanda loso bandi bokeba tozo annoncer na DG oya DG wana ozo souffrir ba travailler Kongolo Kabila balobi aza IDPS mais aza IDPS te IDPS aza le peuple d'abord maintenant le Kolobi ozo souffrir ba travailler Kongolo Kabila keba musala na yozo sila kozonga mbolo kozono me ba mandataire mais Kongolo mamba musala na yosi talenda atel Kongolo musala na yosi ata obenginga na côté pozo souffrir peuple biso tolobi le peuple d'abord. Le peuple d'abord, c'est-à-dire l'Iboumou d'abord. La ventre enfamée n'a point d'oreille. Le peuple a souffrir dans la salle. Masangu n'a tso. Le peuple n'a pas de camp. Si qu'on peut avoir cantine populaire. Le peuple somba masangu. Moutounion soit 3 sacs. Atianandab. Moutounion soit somba pompe. Otungulobi misaba salité. Otokolé foufou tokolé. Yaya. Nous allons conjuguer le verbe farater au temps présent. Je farate, tu farates, il farate, elle farate, nous faratons, vous faratez, il farate. Maintenant, ma beaucoup. Peuple a souffrir, Congo il faut changer. Il faut balayer. C'est le slogan. Il faut qu'on attende, on se brosser, na cuisse. Ya munene wana
ozo brosser na musoni eza bongo te tosouffrir ya trop tokobrosser na soso na décembre oyo omeki nano mwana na yo likutu ya monene yo ozosaka na ndako mwana mpe awa papa soso na liso soki esili toza na Congo fo bato basepela eza bongo te biso tokosoutenir peuple congolais en général ozala moluba mokongo moswahili oyo eza mboka na biso soki masasi ebeti yo na mwana okotia mwana na mapeka okende na ye tozala kaka na Congo moko oyo epuis Congo boyebake eza entouré na fleuve siko tobandi kokima okokima tobatela Congo kitoko Congo ya bwanya tolobi bachinois fo bazonga epai na bango to baindien bapakistanais tozozwa baportugais tozozwa baallemand tozozwa baaméricain bakenien bavrai mindele bavrai africain awa tokobanda tozotambola bona ntongo olia hamburger basangisi na shawarma tosengi na mokwa ntombolo batongela biso batoilette mpo tokofara ta désordre na lie 4 boudin nayoki nake na fara te nake lisusu na lie etalinga te eza ko beta maboko mpo na Congo. Merci.